Ya Jani le so akoti mabele ko to machine na biso monte c'est grâce à la brine. Ya Jani na bandeli. Ba wei ba yo kaka. Yoka maloba na ngai. Mwana mwaso la brine mtakoti yo mabele. Kotika yete. Landa ye partout kozala. Tia ko sosola, tia ko samba. Tia ko tubela mabe oya sali. Yo la brine ko tubela o bana ko mona o ke ko sokola ata soko zako dango zo mwana ya jadi pemena o ya jadi pemena o Banza London TV. est-ce que la brine na beta mao mosinzo oh donc makambo banda bana la Kinshasa mais la brine na mao na jani babanda bulungu na bango awati la ya jana vivre dans na mao qui voulait bazara da mwasi na mobile la brine yo kota groupe Kota yoko ta groupe ya jani pa monier ACP na ye moi des aga que ACP na fille boye bogomo vivre pas bolingo pe komi Banza London TV. Ozo sa ba bêtise non ozo sa bo soto na yo ba posa nzoto zo mato na nzoto lokwa soki ni fia soif posa zo mata mato pa mo ko linga voisin au moins c'est ba bêtise nyonso na misu hein. Et puis comment que ozo bimo ke mangamna jani ata zaki te zonga ki okipe bana la bruit tata bana on dozo sala bongo Banza London TV. ndoki ya congolais la ka congolais nandeni parce que toi mita mabe to linga ko sunga na volonté pour kufi déjà moi on le dit ko imaginer ya jana comme ko privé à bloquer presque la comédie belé à poto pour ani pour ba kota makambune a bomba ta mobala bomba bo soto na moi si na 16 ans na mobile fidélité jani faire la kisio yo la brine aza mobala to naza bota za minga likona ngaza star ko kende pe libanda pe alingi mwasi musuzu pe ba femme celle avec wifi na poto ba ebele ya la brine yo pas danger te la brine yo pas danger te basi ba lekio pe na poto na kitoko bazali ya Banza London TV. tant on vend du coup nga dépasser qui au sous ba vivre na ji numéro la brine tant ji numéro la brine ba comment benga ndenge na bango aza ingrate makasi pesa ndoki aza mutema mabe. Aza vraiment Karaba la sorcière de la brine o. Aza vraiment Karaba la sorcière de la brine o. Banza London TV. Yo la brine zamba foutu tu vas payer tes pots cassés yo. Oko fout en un jour. Yo ko ici biso monument baoba légende na biso. Oko ici biso pena na ebité la brine motema ngo zango ya ndenge ya bonyama ya bandoki to motema ya ba mutu boye po mutu normal ko za mutema makasi logo ayote Banza London TV. tala niveau ki mutema be la brine ba parents ya Jani bazo benga ye na téléphone po ba ye ba suite ya mama yiwa mwa na bango kamata azupe na kangi téléphone ba mama na ba benga nga ba finga ngai ozata na respecter ya mama bokilo Banza London TV. qu'est-ce qu'on y va kindoki boke ko filmer bon ça la vidéo de moto kufa pona ni c'est que ça qui des projets ça qui le moment déjà préparé la brine oko kufa peka ya Jani ko tika moi sauter soki ko soka na douche bimela kai ata soka ngala la zangi sa ya kimia na vie na ye oza mutema mayozo akimia te yo Banza London TV. La brine, Jézabel, Karaba la sorcière, Mandona, Makiona, Manjolin Jonjon, la brine, Yoro Mona Bola Mouteyo. Banza London TV. Outi kotika biso na crise cardiaque likolo ya mwana mwasi moko babengaka ye la brine. Woni mero mboko mero nunga camarade nanga yo la camarade mulera bo je tenais chez vous personne. alors Jani Fay a autotika biso tant qu'artiste comédien tant qui sont Jani Fay a tiki biso d'abord et ça Gyonden Et ça l'a mabé parce que c'est un vieux au naebi. C'est un vieux au naebi. Tout sur la gare, tout arabien, il y a un dérangé et c'est un vieux à terre à bisou à petit. Nga bando ba tous en et déranger ba vieux m'souster parce que nga lo ba o e comme langa. Tu as na 4 vieux.
au bazaki ceux qui écoutent na yo na tournage faut appeler sur conseil Dadi Dikamba la paix à son âme Gianni Faye paix à son âme tous en a tout ce na José de Londres na Charlie Nongi vit de loin 4 wana penda conseil ils ont raté donc mort il y a Gianni Faye ils a vraiment perte mort énorme ma casse perte mort vraiment toujours pour attaquer au digérant côté toujours ébatté Nzamba permettre pourquoi mais on n'a pas le choix parce que c'est Dieu qui donne et puis c'est lui qui retient yem tapé ça qui biso yem ko fa nini azui liwa izanzela na biso nyonso loye mo aloba circonstance nyonso comme la biso to comme ça comme on n'a pas le choix toujours sika lokumu pe ki mo masange les ngomboka yema ya Gianni après si vraiment pas si mingi je me rappelle encore dernièrement to andaro sola azoko ba toujours quand on était ya petit nanga ya avant même sur cette émission mo à moi pendant que émission au choqué mingi en bengo pendant sur Hervé au cette émission boy point nini dimné zabo en tal sur banzela nandenge père na etanga kufaka va benga biso Hervé Bokende bo présenter nganga azaboye matanga za kuna kankokolo to kenda kuna to la père ensemble yé na poto biso a to jiba image to tindeli en tout cas c'était vraiment un vrai vieux to baraka vraiment mutu so akufite mais pour Gianni Faye vraiment na été sur ça mutu o yaro loba mabe Gianni na yebite wa yebi ya Gianni de vrai c'est impossible pas mettre sur ma bébé Gianni et ça le quoi Dadi Dikamba tant akufa ki mutu loba ma bébé Dadi c'est impossible donc ce sont des vieux on a le bandit ba Charlie non vidéo là baza ba fait mon photo sambela makasi nzamba sunga bango parce que baza ba tout oyo bazo aider jeunesse vidéo là to les lois yebioté première fois tourner na yo jouer na yo lokola déjà bo jouer kala bon ce qu'on lobani na bateau ba condamner la brune moi si na yeba lobi qui soki faille akufi bien avant et ça faute il y a la brune yo observation dans le monde onde non féliciter bango non féliciter bana bateau va condamner la brune ponga pe na parmi la brune a li boma za mael était à moi si ma baza Karaba la sorcière aza Jézabel aseni ya mabe o bo condamner la brune aseni ya mabe lelo oso ya na koti mabe c'est grâce à la brune ya jana koti mabe c'est grâce à la brune comment fait-il mobali na yo papa ya bana bobo ti bana misatu bo vandi 16 ans na poto okangela papa bana mukanda olingaka ta zo mukanda ofandi pe sili to ke ko lingela ye voisin na yo la brune ozanga motema ozanga penda motema yo za mobali na ndaku oke ko linga susu voisin mobali na pa monaka makambo tu bosalaka et puis liwe ya Gianni penda dernièrement penda ezali penda ke dimanche ndeti lo dimanche pe la brune na bimina na Joanna lundi ya Gianni sali crise oza troisième crise ya Gianni sala crise ali bosso sala ya AVC bikisi ya mi bale troisième la brune a vraiment moi si mabe ya Gianni le so akoti mabele ko to machine na biso monte c'est grâce à la brune mais ba pekisa ki ye Gianni azonga lisusu et pas la brune te pourquoi ndima ko zonga et pas moto déjà bando sa mabe bo pekisa mutu aza en résidence te vanda wapi ya Gianni na résidence te akenda kuna poto vanda na mwasi mutana en résidence avant d'arriver pas mwasi bo pekisa et puis no bo pekisa résidence et puis na au moins biso ne to za ba loro moko congolais ndoki ya congolais zalaka congolais nandeni parce que toi mita mabe to linga ko sunga na vraiment te ya Gianni loro esali ebo ya Gianni zaki vraiment na soni makasi ya Gianni za mutu moko rene pe la brune na sala alonga na poto azonga na awa na kin aya ko sala carrière na ya continuer carrière na ye pas kufi déjà moi on le déjà dit ko imaginer ya Gianni comme ko privé à bloquer presque la comédie belé à poto pour ani pour ba kota makambune bomba ta mobala bomba bo soto na moi si na 16 ans vana mobile fidélité Gianni Faye la kisio yo la brine aza mobala to na za bota za mingali ko na za star ko kende pe libanda pe alingi moi si musuzu pe ba femme celle avec wifi na poto ba belé la brune yo pas danger te basi ba lekio pe na poto na kitoko bazali mais lo ronde yango ebomisa bino bolingi bilinga linga trop na ba groupe yango na peso bomisa bino po Gianni moko asala émission loba ke nana moi stanga na Kinshasa na bala na mbongo et tout yango peut-être la brune et ça qui a ça bongo Gianni sa émission alobaki na momanine et cette émission Gianni alobaki na momanine est-ce que la brune na beta mao mosinzo donc makambo banda bana na Kinshasa mais la brune na Gianni babanda bulungu na bango awati la brune ya Gianni vivre dans mao qui voulait bazara da moi sina mobile
la brine yo kota groupe kokota yo kota groupe ya Jani pa monier ACP na yo moi des aga que ACP na film bogomo vivre pas bolingo pe komi ta bolingo komi ba ko kontepe ko vivre ça ne pe kana mao si yo sala gande zaka ka to vandi bo pire vient na mo ba benga ya azaba la na ye to kuta quelque part to vandi tant to vandi du coup na des personnes qui au sous ba vivre na ji numéro la brine tant ji numéro la brine ba komo benga na ndenge na bango tant komo benga na ndenge na bango ase bolingo vena passer la brune maramba ya poto punde saki la brune qui poto Lucien Azan à Londres monsieur Lucien je crois que le babenga biso en direct Azan à partir à Londres muta benga la brune à poto voilà a nini a memi poto ali ya Jani penga ndeza na musana epe sali ke senga ke poto tama ke kuna ye la brune tant akoma ki pota benga monsieur Lucien no lobby monsieur Lucien boya ne parce que ça qui déjà marié kuna akaki ne téléphone ngana nga marié boy et ça qui a bloqué tout le monde na te Jani petant ke poto ba ki okuta bazonga na bolingo ce qu'on a bien ata reconnaissance ata ya mukie oyo koza na to teke poto wana tout à tolo oyo zo faire souffrir mutu ozango à l'occasion ya ye Jani wana ce qui okuta na Jani te vie wana mona ka à travers Jani est-ce que ngonya te makono na poto donc quelque part Azan ingrate makasi pesa ndoki aza mutema mabe aza vraiment caraba la sorcière de la brine yo la brine zamba futu tu vas payer tes pots cassés yo oko futa ngo un jour yo ko ici biso monument baoba légende na biso oko ici biso pena na ebité la brine motema ngo zango ya neni ya bonyama ya bandoki to motema ya ba mutu boye po mutu normal ko za mutema makasi loko ayote quelque soit Jana sala soki nini ya nini ndeko so baye mutu sala eta faveur azwata kanda à travers parce que boboti mwana boboti bana misa toi je ta kanda ko sa vie na hier yo zo privé yo zo sa ba bêtise no zo sa bo soto na yo ba posa nzoto zo mato na nzoto loko soki ni fia soif posa zo matamato pa moki ko linga voisin au moins c'est ba bêtise nyon son amisu hein. Et puis comment que zo bimo ke mangamna Jani ata zaki te zonga ki okipe bana la brine tata bana ndo zo sala bongo tala niveau qui monta ma belle bride ba parents ya Jani bazo benga ye na téléphone po ba ye ba suite ya mangamo yiwa mwana na bango kamati azipe na kangi téléphone ba maman na ba benga nga ba finga ngai osata na respecter ya mama bokilo maman bokilo na ta bengi so par exemple to tande ta fingi po to ki pe sa fingi te po mto lobaki to tande ka finga ki eza choc ya moi ya ne na kufeli ngana mo peso exemple maman na biso tilo maman biso azongi na santé te tant kufeli to kufeli grand fond na biso liboso et ne na biso mbingo tali bote mbinga munene na telema depuis 2021 mais tilo maman biso munene za suite ka trop de soucis malgré tout ça tout au longola yango yo sanga kufeli moi le roi Jani Faye bongo abotami tant azali moi mukia nyoka ma koisi tia komi boye e ngama mobali bongo na mabele ale yo za bezo beto maboko yo la bride et puis akufi na maboko na ndaku na yo ba filma pango yena mutu na oh qu'est-ce qu'on y va kindoki boke ko filmer bo ça la vidéo de mutu akufa pona ni c'est que ça qui des projets ça qui le moment déjà préparé la bride okokufa peka ya Jani kotika moi sote soki azoki kosoka na douche bimelaka ye ata soki alinga lala zangisa ye kimia na vi na ye oza mutema ma yo ozwa kimia te yo ozwa kimia te mais monsieur Ravé bon on appelle bino bata théâtre bolingo la bino zaka so likambo kwei mais so likambo kwei te bo mona na raté pourquoi bozaka unité na poto wana bozé belé et que avant que likambo ya boya au secours à mutu azana ba problème pourquoi on doit s'arrêter parce que même ko jouer on doit jouer sur na bani na batute ya Jani ezango ba comédien te ya Jani za ye moko ya Jana bana bomba bosoto ya mwasi na ye ya Jana bloquer ba comédien belé na poto kuna ye Maxi Bondewa banda ko loba ngona ba vidéo boyokaki Maxi à chaque fois songa na lingana loba bino ba comédien msubo pekisanga pourquoi parce que bota la respect ya vie na biso ya Jani et déranger ye ya Jana kima ba comédien sala moki na ye moko ya ngomona ba te belé ba vidéo ba loba o Jani ba banda ko jeûner de tétété ezate ke ba banda ko ko jeûner ye moko nda kima ba comédien par rapport ya mwasi na ye peut-être moi ça soit imposé ye moi ça tindi sala boy aza un monopole te devant moi ça nini oh kima ba comédien ezate ke ta na biso to ba comédien to ba to lingana te ko buka note côté ya problème so li kamwezu comédien moko a te
mais leçon il faut ba comédie ba tirer na likambo et comédie Janifa et nenga tiki biso na acte au moins sina posé est-ce que ça na ba leçon sengeli ba comédie ba tirer pour que lobby bere raison ate ba leçon zaliko ndeti me na pesi nzambe merci pour venir na biso José de Londres pas bimi na Kawana il y a José de Londres pas bimi penza na libulu wana abimi penza libulu parce que so tali vie ya vieux José et que idem na la brine na ya Jani sauf que ya kimaki moi oh ya José Kimi na vraiment bien ayebeli na bien avant yango mo pe à se sauver ba comédien oyo basi nga monzela nga moi Suisse na ko benga la brine na tche pandi na ko benga yo pa na moi ça na Suisse o benga nani na benga la brine la bonne pour ni passer mabe mo so akangelo motema so akangelo motema okokate na benga la brine na ko mia na boyi na ngatika nga la brine te mais siko est-ce que ezaka important surtout bino bata théâtre kin faut zaka na moi si na poto pour makambo evan ezaka important parce que bolingo pese yaka lo barate bolingo muse ko ya na mboka na ba village na biso te ya bino nde ya poto eleki mais kasi eyet siko so eyet to boyango so zaki na muto akin so ya poto eye utiki ya kin olani na ya poto pour l'intérêt mobala tika moi si na comportement na bizali la moi si yemoko ko buka te atana moi si na poto so na moi si na kin na linga makasi vous comprenez moi si on a personne za bizali ya malamu papa na ngai non ça na nga na ye parce que ya ye moi mobali pe azaka na nduma te mobali asangisaka basi ebele po a balancer luka moi signé en tchana ndako na ye parce que ko vana na moi ça ko vana na ndoki tamaka mla brina ya jeni la kufi po na moi basi ebele ba yo ko na Londres et puis na Paris na Belgique oh maintenant le bango sincère je suis sincère pour voir na moi si eza moi ça ko linga na France na Belgique na Londres na Suisse partout na ko gérer bango nyoso kitoko na ko gérer bango nyoso kitoko sunga mo na balancer na hotel ouais Suisse linganga makasi c'est yende na tchade avec na yende mère ba petit yende de base yende na bala vous comprenez et que na bongo parce que na ko linga te na bala moi si mo bonga na yebi bizarre nete na yebi comportement na ete non et ma belle Zarandès que yo moi si so comme autriche mobile na bible mobile nduma mobile ba se bela zalaka mais moi ça va se bela zaraté égalité bino boluka na vie na biso zaraté nga mobile na autriche na nga yo za mutema supporter nga mais ngai mobile so yo moi so autriche nga na kokokate na poto ezali ba benga ba polyandre baso bazana mibale bele kasi baso bazana mibale bena poto za baso bazana mbongo o basela mibale ezateka mobile oh nga na mbongo na ngai yo moi so za mibale benga pe na vanda na kapoza c'est na liboma c'est mutu na ngai fonctionner te so na za nga gigolo na za nga Mario na za nga ba façon mo ya ndenge wana okoza l'essentiel nga pe na zo mo intérêt pas na mo di fana ngezo kota mais ye bakata ngo sa bo mimo na gangi mukonga pe na ko peso oyo na peso mukongo ndoko lela na sima eza ba se beso sa la mobala mimo nzeye nde fin du monde non ozala mwasi sorti kaka mwasi atosala mobile lelo mobile koza na loko te il faut mutu no yeba ke ya mobile na pese valeur na pese respect na nga et tant que mobile moi ce koza likola mobile te to lo bango égalité to lo ba égalité to ki nango par exemple na musala parce que na musala to pona te kaka il faut ka mobile za leader non et oza mwasi msupe aza bagage aza na sagesse ya kokamba makambo na ndenge esengeli ba ko tiepe leader à l'équipe mobile égalité na boulot eza mais na copie à parler na copie à bolingo ko ça na ko za na égalité nga fa za likono parce que c'est moi qui est l'homme. Très bien, donc il faut garder culture na biso. Dernière question na ngezali, est-ce que qui c'est vraiment la monde théâtrale parce qu'il y a eu un temps de comment on a net mi balé belé ya kin ya ba théâtre ba tiaka basi a poto na ba gwa pour que ba vente bandé lo ba moi trop. Est-ce que dans le monde de théâtre qui si ezali to ezali bon en fait toyo kaka ndé ba ki sezali ndé ba biso wa to zanga biso ba ki cité moi ya ko confirmer vraiment ezate pourquoi parce que nazarana batu wala tiba ba kisi toyo ka ba seke oh bangiringiri ba tshaka lolemo salika sa lolemo ba kenda ka église mo ngiringi ba kenda ka boye toyo ka tout ça là mais le quoi to ça di domaine te to ça di donté moi ya confirmer ngo ezalate mais quand même to yebi ka kisi za na théâtre kisi na théâtre ezali mais moi on va que entendre za na kisi ndeza passe mais kisi ezali batu wa ça la théâtre na ndenge ya bosolo ya bonzambe bazali ope ba on a ndenge ya kisi pe bazali même si na mokili normal même si na ba misala par ci par là to tambolaka na des choses wana
soit aux un bon zambé à solo, soit aux un qui pour se protéger, au non pour ma bébé belé mon noté. Qui sait exister partout, exister dans partout. Ça dépend à Moutoundé. Oyo azo kamba vine, azo tambisa vine et puis voilà. Très bien. Alors dernièrement, on a vu à travers des Mbanza London, des Mbanza London TV chez les boss, hein, de Bruno 3 fois international, Keba 3 fois Arena. Nino web ça batu tout au balingaka pe balandaka yo. Oui, akoma 3 fois Arena, 3 fois international, donc 2 fois to Chilibaya et puis batumbian. Nino web ça. Je salue d'abord de Bruno 3 fois Arena et salinga bien. 3 fois Arena poani. Pour batumsu babimaratin. Au monde a un journaliste, ma bimarate. N'est-ce pas boto bima, bima au Québec, Dubaï, au Turquie, et au Québec, si gaba bengi au sein, moussa lozoni. Ce que va me sous au monde a journaliste, ma bimarate, mais ma kélé là au salanate. Alors que le journaliste faut fouiller information. Il y a autre bien à 3 fois pour y bimarca, j'ai info, à un an. 3 fois rien, n'a besoin comme 4 fois rien, il y a qu'une chance. Il y a qui sont ça, tous là, au comme 4 fois rien de Bruno. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire. Courage à la famille biologique, il y a Viennabiso Djani, il y a failli à Tigibiso. Je sais bien que maman, tu es vraiment abattu et vous avez vraiment choqué. Na promesse dit qu'à moins qu'on dit mon ban les pégas à couper. Parce que Djani déjà que ça moi na mkobo maman moi na biso de ande mi bal na bango. Si tout ce papa zate, papa déjà koufa donc Djani a tchaki dans la place à papa du coup accueilli. Nzamba pesa ka force pesa makasi ya ko supporter douleur ouais ba digérant malam et puis courage à toute la famille artistique. Il y a bien que tu as vraiment choqué vraiment en dingue singalité. Djani c'était vraiment un vieux au hasard qui bien abisso tout. Pas banda ko sola abisso bien, banda ko sunga biso na ba conseil na ma belé. Donc en tout cas je manque même les mots. Nazo zanga penza maloba. Mais par la vidéo mon coup de pas anniversaire ça là. Ah ça vidéo anniversaire moi peut sanga peut conseil na une vidéo. Vidéo non look on a TikTok, il faut look on a TikTok non look on. Ah ça la vidéo mais on peut se souvenir conseil. Vraiment non peut ça doit conseil trop, il était vraiment bon. En tout cas, Liwan a disparition on va même pas si passe mais sinon le coup maison est pas nzambe parce que moi le bas circonstance sinon surtout comme ça comme on a paix à ton âme, paix mana kimia nzambe lola paix ça mais yo la brine, Jézabel, Karaba la sorcière, Mandona, Makiona, Manjolin Jonjon, Labrine, yo mona bola moteyo. Yo longoleli biso monument na biso baoba na biso les jeunes na biso yak jana akufina beaucoup de talents kati na ye. Viens ensemble jouer mon tout faza d'accord. La dino la bruno bomi ya janika na facilité boliko ki motema mabe na yo. Ya jani na bandeli. Ba wei ba yo kaka. Yoka maloba na ngai. Mwana mwaso la brine mtako tio mabele. Kotika yete. Landa ye par toi kozala. Tia ko sosola. Tia ko samba. Tia ko tubela mabe oya sali. Yo la brine ko tubela. O bana ko mona oke ko sokola. Ata soko zako. Tango zo wana. Ya jadi pemena o. So kata ko po okima. Merci beaucoup. Hein. Je signale qu'on avait reçu pour vous Monsieur Hervé, c'est un artiste comédien congolais, donc je pense que Maloba a lobby et qui est vraiment Nessikanango. Donc merci beaucoup à mon équipe, merci à Denis Merveille qui était derrière la caméra. Moi c'est Homos, la noblesse de la presse congolaise, et nous tenons à remercier Monsieur De Brino, original, et je n'oublie pas mon grand frère Omar Osakano depuis Londres, Patricia Atati Osakano na Londres, wana et na Bossanité, ma tante assis depuis Paris. Hein? Et puis Chibangu, hein? Donc on assiste Chibangu, moi la poto à ma tête à Tongo. Merci beaucoup pour le soutien. Moi va dédicace rapidement. Le président Josué Ngondi, le président de tous les abakouk de SB. Donc merci à vous. Maman Zozona N de Merzette Mbotena, maman Limbizi national, maman Fimaemba, maman Yvette Pemma Nakati Paris, Mbotena, maman Pasteur François Vangou depuis Paris, Église de la Flamme du Mbotena, Lolita Molo, sa bébé Gou Nouvelle Énergie depuis Australie, Glendé à toi, Aris Tubangu, Joël Sindani S grave, Fred Lubanga, le banquier, le mignon garçon de sa génération, Adam Samabungu, le banquier, Adam Samabungu, le banquier, Patrick Beckham, Lady Maître, mon ami, Glendé à toi, Mbotena.
mbote na Dadi Archie Tomos, il est passé à Patrick Tomos Agassi, l'entrepreneur aussi homme d'affaires. Mbote na yo, mbote na Chouchouna Nyota, Roline Nzinga, Karine Montou, Rosinga Lula, vraiment tous les abakouk de SB na PCB mbote, mbote na ba na ngagno chez ya groupe, chez Vani Guimena, Bouka la star, Mapendo la star, J3 Justin Kam c'est bonheur, autrement appelé bonheur, Choupette et Chuchuma Gastar, Jube Flash Botengo, en tout cas bino tout na linga bino mingi ba mbote na bino merveille Denis, merci à vous, merci aussi à pardon? La noblesse, vraiment merci na invitation, merci à Debrino de Mbanza, vraiment na lingi bino nyonso mingi, bo s'abonner massivement na chaîne na biso Debrino de Mbanza, bo talaka via pamba te otali ou aimer ou commenter puis partager vidéo et ça la biso vraiment bien makasi mbote na Moïse Djormali son kolo, Lisa Changu, Patrick Bolombe, Joël Romine, roi d'amour, je te salue. Adelar Moulumba les boss. Bazé Belé. Bye bye, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye bye. De Banza London